Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona de pité spécial ndenge na ebsaki bino ya lelo le 20 mars 2023 mukolo toko yamba président de l'Assemblée provinciale le pasteur professeur Godin Mpoyi pona toko ka ko échanger na ye masolo ndenge na ebsaki bino que toko solo la makambu ebele na ye. Chef de l'État n'a parlé du peuple a solo na ba mama ba bandiko belela. Dollar kita e dollar masolo na député masolo na député to kobeta lisolo ya Kinshasa système ya kobuka to komi na niveau nini na Kinshasa masolo na député to kolobela masolo ya arrestation ya l'un d'entre nous l'un de nous l'honorable Mwanga Chuchu tomoni ba mususu ba komi ko réclamer libérer Mwanga Chuchu libérer le pasteur professeur président de l'Assemblée provinciale Godin Mpoyi va devoir répondre à des questions sur l'agression dont nous sommes victimes à kosa la moi analyse na ye et to ko échanger ndenge to lobaki na bino ceux qui bozana mituna boko tindela biso ezapona ko échanger na président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa le professeur pasteur Godin Mpoyi. Mbote honorable président. Mbote honorable Eliezer mwana mokolo lupango. Merci beaucoup. Voilà. Président yebsanga nanu ya wapi osepelaka nango babengo makasi. Président de l'Assemblée provinciale pasteur to professeur ya wapi etaka yo plus à l'aise. Pasteur de changa à l'aise parce que wana ezali titre na zo epanzambe moko na mona kango penza ke za nini donc ba ki président eza mandat ki professeur et na linga kango lisusu mingi te parce que et comment grade ba comment côté kango na Congo mutu asala classe malamu te dès qu'a commis politicien ayibi mbongo na régie financière lobo yoki ke il pas commis professeur on dirait toujours comme et pourtant na lobité que naza mayele ko le kabaninga mais batu fo ba yeba été Messi na yemwini bango nyonso baza ba joueur mais ba betaka championnat moko te. Alors depuis comment ba bilogo ya mutake ya sombi moi diplôme na internet na université yebana te. Lokola zana mpifo lokola aza politicien ba commissaire na linga na potonde ba benga nga professeur wa na linga mutabe nga professeur te parce que ba samwisi nini yango to potana na bango on va nettoyer balongo faut tchep sopo. OK. D'ailleurs merci beaucoup na ministre Moyindo Zangi na yoki déjà qui a frappé na est. Au moni ye au moins à réagir parce que na salaki tango bozali kozwa muto ayekola te. Azui mbongo akena ba université à chakala za ko bimana sans état azui diplôme bolingi boko misaye professeur bozo bomamboka na biso ya po mona ke bazaba même mayele zate o mona na landa ko zolo je suis professeur assistant à l'université mais ça n'existe pas professeur grade de professeur assistant ça rate. Donc vraiment excellence ministre Moyindo Nzangi merci au frappé déjà na Kivu. Ba mususu bazaye belé mais là on a sepelaka nango ba fanko wana nyos tous ces faussaires ils jouent partout mais ba komaka na inikinte vous comprenez ba saka ba théâtre na bango wana na bisika mususu na inikinte zandeba na bampiodi ndio zomona ba biloko pa pambana ko na inikini soko ye na yo moko mokolo bako kanga yo bako lapide yo yango mona basaka ba aventure na bango na ba mwa biloko ya mikemike hein donc côté wana vraiment recteur ya université ya Kinshasa merci
et merci pe mingi na basango Église catholique nde muto asimbi enseignement na République démocratique du Congo o nyonso etikalo ezali ndeba ampiodi voilà et aux autres préférés to benga kayo pasteur parce que wananza menda pesa yo qui professeur c'est parce que mabe kota mingi to ko bazo sangisa biso do ozui ba yemweni na ba messi non simbate alors mais na lobi teke na yeki moninga na mayele mais nazo bunda pomboko etozonga batu comment mutu pour akomi politicien aki ya sombi diplôme na internet comme professeur ato puta na d'ailleurs yo tchanga poa toko tcha bango mal à l'aise omoni tango na bandaki makambo batu balobi azaka makelele mais aujourd'hui le ministre m'a suivi il a commencé par sa propre province ce qui to sali bongote on aura des professeurs ignares dans ce pays yango moni mboka na biso toza ko tambula malamu te parce que biso to sala na makambo nyonso tango ozali mokonzi tozali 100 millions d'habitants ozali responsable ya vie ya bato wana quelle que soit place oza mokonzi soko bandi ko boma classe esili bamboka nyonso négligea classe ezinda voilà mais olobeli kaka na niveau wana mais tout commence aussi na se awa lobi nazaki na réunion na ba quelques promoteurs ya ba école privée balobi te honorable il faut tia biso poa ba diplôme comment ya ko négocier okoyoka tala école neti boy 100% ya diplôme ba diplôme d'état 100% ya diplôme d'état donc et comment kaka il faut qu'on négocie nous on a que c'est toute une chaîne toko bongisa likolo mais c'est la fondation ce qui tozana niveau wana c'est aussi ça la responsabilité honorable Eliezer biso na eleko ngai na eleko na kendeki université mbala liboso na vina ngai eza solo ke nazonga mwa université mbala ebele mais tango na kendeki et na université mbala liboso nazolo bakutu poto te awa bazaki ko refuser batu nyonso o bazaki na moins de 40%. Ngai na eleko nazo silisa licence na ngai tozaki 12 na classe mais lelo depuis classe budget enseignement ekita et comment Minerval et comme le kola moto afuti Minerval c'est ka sombi diplôme ouais c'est pourquoi na mboka na biso po oyeba ke bato oyo batangi eza bato batanga pa basango là-bas on ne blague pas maintenant bana mayele baza ebele mais baza étouffé na bao baza ko ya na mbongo or diplôme epesaka mutu mayele te ozala nango me kozala zoba. Donc c'est pour vous dire que université ezali sommet université ekelama po esilisa bapasi ya bato eza esika batindaka babolole te alors soki to bloqué wana bosali ba 100% na bino wana omati boye na ngomba refuser discipline ekokota ozo comprendre ouais. Na mboka nyonso il y a les universités des imbéciles, il y a des universités des élites dans tous les pays du monde. Comme ça ba okende osala ba théâtre na bango na ba biloko na bango ya simanda kwana. Mais qu'à cela ne tienne, là on a raison. Et sengelete to chape ordre wana ko bandana se. Tala lelo bana mike ba komi ko yiba mbongo na ndenge nini mwana aza na école maternelle. Professeur a ebisé que papa na bino azaka na mbongo yelanga lobi $100. Moi déjà na ba 4 ans 5 ans. Vous voyez là où va le pays. C'est pourquoi il faut que toi appuyer makasi likambo ya gratuité et ya enseignement oyo président na biso asikaye nango toi accompagner ngo le sous to mobiliser mbongo ebele pour être classe ezonga place oyo ezalaki. On peut tout reprocher à Mobutu. Mais Mobutu n'a pas joué avec les études. Ndengele comment Mobutu dès que Mobutu a côté parti politique à Munene ça se fait pas comme ça. Hein? Donc voilà, et pasteur tant vous expliquez ngana kanisi likambo yaki na excellence ya o ya première dame. Tant ka balobi to kozwa bana à partir ya 80%.
bazui bana donc année prochaine bana babandi ba école nyoso basali 85 90 85 90 nde première dame alobi jamais il faut ce qu'on concours to kozwa bango lisubo ete bazwa boy bana bazo kata na moyen te non oyebisa mama o azo sunga bana wana que concours ngo apesa bango n'importe qui était apesa ngo basango ekoyebana parce que même bato tient na concours wana donc c'est-à-dire mentalité est tellement pourrie ouais que bato wana bakubanda ko se faire corrompre nazali muto église catholique mais j'ai un grand respect pour cette église là nga nazwa moi chance moke na mboko yo natanga na IEC natanga na école nationale de finance natala IPC nasala ICC nasala INEKIN nasala je suis arrivé à une conclusion que les prêtres ce sont des gens sérieux na ba université non so bana maye les bazali mais système vous vous rendez compte que ça na ba université na mboko yo bazondi mabatu na école doctorale moto a distinga na atambala moko te mais ça où va les pays et pour comment na batuana même comment na batuana même avant kota na toilette ouais je suis docteur tu n'es pas docteur en droit tu es infirmier en droit mais bino nyoso bozo salango parce que awe komine makambu ya kotati parce que na ba université zande ke pasteur Godin Poyi zelana sisa pasteur Godin Poyi aza professeur siko bana nyonso ya Kasai wana bakobimela ye babandi na ye sudu mona kuchinu kuikala wenu babandi mais il y a ko favoriser pour que bande kona ye bakoka ko distinguer c'est aussi ça le problème est-ce que besoin on a que cette façon de voir de faire les choses binom nyonso bozana kati wana c'est tout bino ba professeur pasteur politicien bozana posa électorat ko boy la mutute bon mais osana raison d'abord soko kuti professeur azana na niveau de tribalisme azoba abolole ngai avantage na ngai ngana mona kisasa biso wana kisasa masana ngai to biso wana kin to kola beza bato baye na kisasa na kimobange nde ba ma tribalisme biso wana kin masana ngai ekolo na etalinga ta pire ngai omoni ndenge nga na tambula boye donc pire petit na nga na talaka ne botu na moi eza petit na nga Derrick Mazaba aza moto Équateur biso ba biloko na assistant na yo assistant ba chef de travaux vérifier assistant na ngai na IEC aza moto abandungu na pona été donc moi je l'ai eu d'abord comme étudiant assistant na ngai na faculté de sciences économiques na université de Kinshasa aza moto abandungu donc ngai na mais na kola na ba biloko na te yango ndeza ko boma il y a des gens qui le font mais ba yebe loko bazo salate c'est ce qui fait que même les lots ce cause professeur na ba professeur ngo za lokola na karaté ba sentir ezali ana professeur mususu tango azako lo ba wa joba donc tozo bunda bato wana on va les chasser ngamu na komela chef de l'état tango makambo ne bandi erwana Thomas Louaka ministre à enseignement supérieur bato ba bisinga balobi me pasteur yo okotika biso kimiate mais aujourd'hui ministre Moyindo a pesinga raison ba nettoyer na Kivu bifo fa ebele bazali awo on va nettoyer avec des poursuites judiciaires si ceux qui osali yango omoni po oyebi polo ni natuna kioke ozala kalezo wapi olobi na ki pasteur donc ki pasteur ndeza malamu yo moko d'abord na maloba na yo de la manière dont vous présentez ozali ko marteler sur l'église catholique donc ozo reconnaître ozo avouer que le sérieux c'est dans l'église catholique ba église na côté enseignement oui, na côté enseignement na ba église muso eza problème lelo tango zolo ba que yo oza à l'aise na ki pasteur parce que kuna na ba professeur ba bifo afobele olingolo ba ke na ba pasteur tozo mona ka ba théâtre awat na ba pasteur ba muso bazo longola bilamba ba mususu bazo mela masanga en public ba mususu ba commission ki ba nini pona nini oponi ozo mona teke place ozo kimela mabepe za makasi
il faut yeba ete Jésus azalaki na 12 apôtres mais moko azalaka démon Judas. Soko tali ba pasteur oya ba aventurier bazalaka mingi te mais mabe na Congo jamais tobetaka makambo masolo bato malamu basalaka Congo le na mboko ya biso sala makambo nyonso ya kitoko moto akokipe yo azate mais zwaka kilote kende na boulevard monde mobimbe koyeba ke honorable Eliezer atambolaki na kilote soko tali bato oyo ya mobulu wana ba milangwa soki na yebiso compter bango ba okoka 20 te. Pendant ce temps ils ont un pasteur moko aza na malweka intimité na nzambe na ndenga mokete mususu azali na bwende azali na mbujimai azali na sakanya azali na boma donc ba o bazo banga nzambe baza ebele mais et pas na biso balobaka malamu bato basalaka te omoni mabe na biso ba congolais mutu nyonso asalaka malamu na Congo balingaka ete ngana ko peso exemple ya mutu kolanga boye omoni ngande na zolo baboye naza président ya assemblée provinciale ya ville Kinshasa na vie na ngai na senga na gouverneur ya ville Kinshasa ata 1 franc congolais te na vie na ngai makambo naza ko yebisa yo nzamba likolo aza ko tala ngai tata na ngai aza ko yoka ngai na nkunda na ye mais okomona kaka momeli diamba moko ba meli diamba bato basombaka ba diplôme mayele pola okomona ka jour mususu alobi ya lingi nini mais tolingi mboke bonga parce que soki nga nazalaki ko senga gouverneur mbongo nde bomona misalo eza ko salamate donc na mboka na biso yebaka ngo yo zo chance po bandima yo mwana mokolo pango na ebite eloko ino sala na congolais alinga bato malamu te congolais alinga bato nyonso bazala zoba tala ndenge nazo yebisa yo oza politicien vous savez que 70% ya classe politique na biso et ça bateau ne fallait pas bazala na ba institution basala ba classe ya malamu te ba melaka diamba ba melaka zodot nde biloko ba congolais balinga balanda ngwa c'est pourquoi ça ne marche pas bateau baza sérieux okomona jamais muto azocha bangoka donc ba pasteur o bazo banga nzambe baza ibele obina ko betelo lisolo nga zabo nga nazabo tazo tout atolote na ebi pe avenir te. Mais je te dis, je suis chrétien depuis 1989. Je ne connais pas une autre femme en dehors de mon épouse. J'ai fait 25 ans à la douane. À part Ndoki. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement. Nateka ni syllabis, nateka ni TP. Donc, et là, je voulais préciser, parce que dans mon équipe, professeur à côté de la biste. Mais, là, na sala kangote parce que je mets les pastorats dans la salle sabana. Mais, la biste est fort intellectuel. Ça doit être rémunéré. Malheureusement, et pas en Canabiso, travail intellectuel, ça ne dit rien aux gens. Il y a un monimbo là. Tous les pays qui ont avancé, batia sérieux na classe. Ah, au moins, licencié. Mais raisonnement est koufa. C'est ainsi que Nambo Kanabiso, Tozali na ba diplômé, belé, mais ba intellectuel moke. Mais, oyo singel ko simba, ba pasteur ou ya ba aventurier, baza moke, ya mala munde baza ebele. Mais biso ba congolais, culture et respect, ça dépend na biso. Tozali sel mboka, oyo inga salanga pasi. Tozali sel mboka na mona bandimi ya catholique bango moko bazo finga cardinal. Ata cardinal a sali mabe. Est-ce qu'on doit faire des choses comme ça? Tozali sel mboka oyo komona mutu aleki na TV zo finga président de la République. Même ceux qui mabe azali. Tozamboka oyo tango tozaki na ba parce que maintenant on n'a plus les leaders d'envergure. Les leaders politiques d'envergure, ça n'existe plus au Congo pour le moment. Mais ngai na mona batu mutu zo finga mutu lokola papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il faut être mal élevé pour faire ça. Je vis des gens qui étaient un patriote comme Laurent Désiré Kabila, qui donnait sa vie pour ce pays.
Donc, toza na mboka oyo, notion ya respect ezalaka te. Non, mais on appelle ça liberté d'expression. Libanda na France, bato bazo critiquer ba Macron, to mona en États-Unis, Trump, bazo monter même Babiloko moko contre eux, mais wana ça s'est fait. Na sepelaka non mingi parce que yo zalaka mayele. Okendaka poto okendeka États-Unis. Même bao bakendeka te olandaka France 24. Oso olanda moto azofinga Macron na France 24. Est-ce qu'au moins on zoba les na France 24? Ici, bameli diamba nyonso. Dès que va payer $200, à ça na plateau télévision. Vous tuez le pays. Télévision et salama pour na kosunga bato bakenda la classe te ba récupérer. Yango mona oso mona zoba les na France 24. Na lobite ke na lekiba ninga na maile pardon. Télévision média ba benga ka muto azana ile kwa koloba. Comment quelqu'un qui, pendant 60 ans, après avoir vécu 60 ans dans sa vie, il n'a qu'un diplôme d'État. Il devient analyste politique. Par quelle magie? C'est pourquoi on m'a dit, avant la bande politique, moi j'ai travaillé avec des chefs d'État sur des plans scientifiques. J'étais avec les Taboumbeki, dans ma campagne économie. Na doa na Qatar erwana bato bele bebe na Qatar te loko mboka na biso ezali soni parce que tozwa kama makambo sérieux loyenge tokoloba makambo agression rwandaise tala mboka munene boyi bozalaka pe na soni te Rwanda nous a agressé mais tala Rwanda ngo azobeta bino muto amuke eza lokola mwana moko ya tata moko ya 30 ans azoloba na mwana 5 ans ki azobeta ngai. Je suis le premier qui a condamné l'agression rwandaise. J'ai fait une vidéo qui a fait le tour du monde. Mais tozonga batu, est-ce qu'on doit continuer à coller là? Moi mboka moka mokelekete. To ça nikas. Mais jeune nyonso, il faut pas côté en armée. Moi je suis prêt. Mais botianga côté ya copiloter. Pour nazali sous na makasi ndinga kala te côté ya pilote. Quand on a zalaka na ngana kene mesiko yo botianga côté pilote. Donc et vous voyez au moins muto na tout ni moko lo bale oyoki balobi bangolais bazoya angolais ko kufa na place na biso na mokili soko lingi bato sayo il faut zala makasi. Dans la théorie de la puissance en relations internationales, il y a 3 types de puissance. Nous avons les hard power, smart power et soft power. Soko za makasi te na relation internationale muto ko banga yo azali te totika kolela lokola basi to se mobiliser tala ndenge bande kuna biso bazana poto na zongo na bazo sala ba marche c'est déjà bon mais awa ba jeune ba tondi kakao mais ils attendent quoi mais problème de yango wana parce que toza déjà na kati ya makambu ya agression parce que na bamboka mususu tomona la France devant menace, il y a terrorisme, batambola sans tendance politique, sans couleur politique, baloba je suis Charlie. Mais awa et pas nabiso, tout le monde marche à opposition. Marche à opposition, tango batamboli, tout le monde cercueil. Baté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Basali marche. Donc selon Bango ou selon autres, vous allez comprendre que c'est lui qui est responsable, qui n'est pas capable de sécuriser le pays. Donc c'est le chef de l'État qui est responsable de ce que nous sommes aujourd'hui. D'ailleurs, nous apprenons le 20, Toyoki ke ba M23 bazo annoncer que bakolia le 23 na Goma. Donc na Goma bakozala le 23 bakozala na Goma. Au niveau à Batou. Ouais. Moi, je ne suis ni contre les gens. Moi, c'est la République. Na uta ko ibiso ke na moko yo. Depuis Lumumba Koufa, depuis Mzee Laurent Désiré Kabila Koufa, depuis Etienne Tshisekedi Amulumba, Derez Mémoire à Koufa, il n'y a pas de leader d'envergure. Parce que des brouillards, opposition. Ils vivent, donc à ce la politique faut son chemise. Non, si tu as besoin que son chemise, va faire les affaires. Quand on fait la politique, c'est pour donner de la dimension à l'État. Tondi Mananu qui n'a d'après Bango président d'Aza responsable. Est-ce que c'est le moment de faire ça?
Donc tout ça, ce côté lui-même, que tous les victimes, il y a classe politique nabiso. Politique batika lango bato a désordre. Bato basala bantika malamuti. Bato a diamba. Bato a diamba na basodol. Donc c'est ça. Donc ce qui t'a changé, yango d'ailleurs j'ouvre en passant le colo bengelanga makambo économie na outro ça la partie politique. Oh. Ba pasteur nyonso Congo. Bon, on a dit que bah mususu ba kopesa ba moi tu que ba télé mais au moins 30%, c'est 70%. Oui. Ba jidas bazanga raté. Oui. Au moins 70% bazana ngai. On va changer les choses dans ces pays. Donc comment classe politique ebele bazaka makele dans tout na yeba bongisaka mboka ndenge nini. Delo. 70% de nos politiciens ce sont des hommes moyens. Des hommes inachevés. J'ai l'autorité de le dire. C'est pourquoi mboka moyen tamboula ezate. Les hommes inachevés. Ah oui. Eza kolobani. Kasi bato basoma ba diplôme. Moto avanda na sakani mais azui diplôme na Kinshasa. Oui, mais ba cours en ligne ezali. Tété. Oh. Ah on a compris. Ba cours par correspondance. Tété. Oui. Donc il y a avant d'expliquer yo. Na Congo ba reconnaître ba enseignement en ligne. Je suis dans l'enseignement depuis plus de 20 ans. Et même ce que l'on a cours par correspondance, et ça, la université vous a agréé. Namboka wana. Ah, comment on m'a dit à Tanga na États-Unis. Université na États-Unis, ba yebi angot. Ok, kaka na ambassade ba yebi angot. Ba doctorat. J'ai na tambola moi mingi na ba université mokili. Les doctorats les plus compliqués, c'est le doctorat américain. Et ça, le colo, il y a bien qui beaucoup de besoin de massango na promoteur na yona matonge. Bozo mais la diamba. Après oh non, il a défendu et les jurys lui a accordé la plus grande distinction. Il y a Bouzoba. Aux États-Unis, ce n'est pas parce que au distingaki. Hein? Oui. Aux États-Unis, ils font ce qu'on appelle les diaries. C'est-à-dire, Nabato Badistenga, au Bassista ya Makasiwan. On organise une épreuve nationale comme examen d'État. Donc, ce sont des aventures. C'est ça être homme inachevé. Homme inachevé, ça m'a à tricher, à son bas diplôme. Diplôme, et ça, on m'a dit que un diplôme, mais job. Oui, mais tous les gens ont une agression parce qu'il y a des places aux alaki. Selon Bandeko Moussus, opposition entre guillemets, parce que Ngai, Nazo et Baté, ceux qui opposition, ils à côté, ça me complique un peu. Opposition entre guillemets, Balobi, que c'est Félix qui n'est pas capable de sécuriser et qu'il aurait été, bon, selon Bango, et Macron a qui ridiculisé, il y a lobby na que ozo kokate kosala makambu. Donc lui n'est pas capable de sécuriser son peuple et de mettre en place une stratégie ou une politique. Il y a sécurité à Malam. Donc, Toyoki cardinal à lobby awa, à lobby, makambu yaba oba signa ba accord. Ezaliwana. Et on accuse le chef de l'État d'avoir signé plusieurs accords naba rwandais, naba tumisus. Bon, là, gaba biloko yake bazo loba, ngana kote la gaba douté moi c'est le Congo. Makambo yake oya signé accord, oya zoko kate, et talingate, moi j'explique les faits et je propose des solutions. Omoni mabe na mboka na biso, mutu nyonso alingi koloba makambo à l'État même oya yebite. Qu'est-ce qui se passe guerre au Tozanango? Nous sommes en 1989, c'était l'échec du socialisme. En 1991, c'était la dislocation de l'IRSS. À partir de là, parce que les États-Unis et Banda soutenir Maréchal Mobutu pour éviter que tout bascule vers le socialisme. Yango monaki ba pesaki Maréchal Bamoyen Nyonso yende mutazaki mokonzi Afrique centrale. Dès que kaka socialisme échoué na 89, ndembala moko oyoki discours à la bonne démocratisation. Dès que IRSS et se disloqué dans 91, États-Unis azaki sous na intérêt na mboka na bisoté. Donc les gens doivent savoir comment fonctionne l'État avant de faire des déclarations. C'est possible qu'il y ait un accord, mais moi je ne parle pas des choses que je ne sais pas vérifier.
parce que sur le plan scientifique, tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. C'est bien de dire qu'il y a eu des accords, mais il faut brandir ça. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Il ne faut pas faire des choses comme des enfants. Moi, je vous donne les faits. Tango, IRSS, parce que États-Unis, Azaki ko soutenir Mobutu, non pas qu'il y a banda ko lingaye, bato ba yebite ceux qui ba bomaka Lumumba parce que il avait des velléités du socialisme. Ouais. Alors États-Unis ba yokani batie maréchal, ba lobi yo zala ko préserver ba intérêt na biso. Tango sikawa IRSS na socialisme ba échoué, donc 89 échec du socialisme, 91 dislocation de l'IRSS, États-Unis azaki sous na intérêt à protéger Congo té. Il y a un conflit mondial. Tout na batunion so ba kota na ba organisation internationale, il y a un conflit sérieux entre les anglo-saxons et nous qui parlons la langue française. Ouais. Demandez à tous ceux qui prennent part, que ce soit au Fonds monétaire, que ce soit à la Banque mondiale. Pour la anglophone, ils considèrent que Bango Baza Maïle est francophone. Ouais. Du coup, les États-Unis, le coup, l'intérêt, c'est qu'ils se soutiennent. Va retrouver, comme on dit, que chasser le naturel, il revient au galop. Nde bazui, balobi, il faut to pesa siko bokonzi Afrique, na ba anglophone. Ba bandi na Museveni, parce que vous le savez que le président Kagame, Azaki na armée ya Museveni, moi je connais bien l'Ouganda, moi. Tango ba commissie directement ba yebisi président ya Rwanda que il faut bolongwa na bato balobaka français bo banda koloba anglais parce que tozo pesa bino et bokonzi bo banda contrôler son Afrique. C'est ça la réalité. C'est ainsi que tango ba conflit ya Rwanda et Bandi, c'est toujours les puissances anglophones ne ba soutenir qui Museveni, ils ont soutenu le président Kagame pour que va faire partir Baoutou. Et aujourd'hui tout le monde le sait, c'est la France qui avait demandé que Tofongola ba frontière nabiso. Ouais. Bien que le président français Wangana Kiango. Non, ben bango bazo quand c'est que toi en 1960. Tout ça en 1960. Donc les lots na Congo toi na batanga ko le président Macron. Ouais. Donc, il faut qu'il apprenne à lire l'histoire. Tango Bafongoli Yango, d'après le droit international, il fallait éloigner Baton à la frontière à distance à 50 km. Oni a boyiko salango. Parce que na calcul na bango, makambo balkanisation ya Congo, parce qu'on aura le temps de parler de ça, et ça là qui à l'ordre du jour depuis Yango Yokaki Lumumba la balkanisation c'est demain. Mais en réalité, lorsque on crée l'État indépendant du Congo en 1885, on ne nous considérait pas comme un État qui s'était auto-créé. Nous sommes en fait le produit de la géopolitique internationale. Pour le monde, la RDC, c'est la chose de tout le monde. Ça, c'est depuis l'EIC. Donc, ça s'apprend à l'école que les gens cessent de raconter leur vie. Donc, tant que nous avons éléments, retenez une seule chose que les anglo-saxons veulent contrôler le monde. Basala kana bato bazolo ba monoko na bango. Bango nde bazaliko armée Rwanda pour abundisa biso parce que balingi mboka ekabwana. On doit vous le dire clairement. Soko lelo tozoko kako gagner guerre wana te. Problème ezaboyi. Soki tozoko kako gagner guerre wana te. Ezali na bato bakoya koloba ke finalement zo ba kamunons au-delà ya yebi je fais les tests, je suis breveté en stratégie militaire. La chose la plus difficile, la plus favorable na guerre, il faut avoir une base arrière. Donc ngai na yebi, je connais bien les patelins, hein? Je connais bien les patrons Bunagana, je connais ça. Donc, tant que Zana Bunagana, c'est pratiquement le cas là, quoi y a Messaoui. Ngambo yo balabala mouke, Ouganda,
ngambo yo ngomba Rwanda, ngambo yo biso. Alors c'est ça qui fait qu'ataba soda na biso babeti ndenge ataba bomi 1000. Les armées régulières rwandaises et ougandaises viennent à la rescousse. Et ces armées sont soutenues financièrement par la communauté internationale. Donc c'est ça le vrai problème. Mais situation est que s'empirer ndengenini na il quoi président Oyabissau. Chaque fois que Congo est décollé, la communauté internationale a créé un moyen comme pas bloquer biso. Pourquoi? Parce que bayebi toza na ba ressources naturelles et belé ceux qui bokolo tokoza la penza éveillé toko machine d'Afrique. Tala na 98. Monsieur Laurent Désiré Kabila a stabilisé Masolo, mboke bandi otambula soda bandi $100 directement va provoquer guerre. Alors quand l'actuel président arrive, ba moni ndenge bidé komaki komata et surtout tant oiseau sala ba état de siège bato ba banda ko vivre na ba minerai à fraude. Ba moni que avenir économique na bango est commis en danger. Vous avez suivi que le président à Qatar il a sollicité même une médiation, ce n'était pas gratuit. Le monde entier vit du banditisme économique dans l'est du pays. Je ne vous demande pas de lire trop les livres, suivez les documentaires dans les FOCA. Les Chinois exploitent irrégulièrement, les Occidentaux exploitent irrégulièrement, donc ils allient association à malfaiteurs. Alors, tant que président Oyo Yassika a bandi ba makambwana ya ba état de siège, alinga mona clair, c'est ainsi que va renforcer la guerre. Dire qu'il est le seul responsable, je ne crois pas tellement. Donc, ce n'est pas connaître les origines de cette guerre. C'est une affaire, la communauté internationale s'est décidée pour balkaniser Mbokaoui. Bazo sala ba manœuvre non, c'est malheureusement que chez nous vous savez que la balkanisation du Soudan est passée par le Kenya. Ce sont les troupes kenyanes qui étaient au Soudan. Donc tout ça, ce sont des choses qui se font sur le plan international. C'est vrai que Tozali, Tokoza n'a pas point de vue mon côté. Opposant à Zali, mon pouvoir à Zali. Mais pour Tozala Mikonzi, il faut Congo est là. Les notions Congo est longue. Opposition n'a pouvoir Tokosa et Langwapi. Moi, je continue à croire que tant que Kokito, la cohésion nationale, bah opposant, le but c'est que Bangonio se base sur les Agamabe. Mais sauf que Bazana deux amotés en Mabé. Bah pouvoir, tout le but c'est que pouvoir, ma campagne se sala, ezalika kamalam. Bah erreur pe ezali, tozala elongo, tobi misana no monguna libanda. Les restes, on va statuer, mais encore une fois, des places nationales interpeller le peuple Nabiso. Notre classe politique est très faible intellectuellement. À 70%, on a l'obité Bangonio sauté. Au Bangui Singaï, pasteur, parce que tant lobby que la balkanisation à Soudan est passée par les Kenyans. Lisez l'histoire. Biso, ba Kenya, baza awana Congo est belé. Et Kenya wanande to kindaka. Est-ce que ezali ko concrétiser te plan ya balkanisation mboka na biso avec leur présence, c'est tout. Ndenge tozomona makambo ezoleka awa. Oui, c'est-à-dire parce que le Kenya, c'est un pays anglophone, vous avez dit, vous avez totalement raison. Le Rwanda anglophone, des fois banilotique dans les deux pays, biso tokangama français oyo, français ango et le kotoko zwana français ils appenzate wana na salineti na bangi. Et aujourd'hui ils ont décidé de quitter la francophonie. Bon, ce n'est pas le moment. J'ai batubazolo que il faut tout longwa nayebi ke balingi biso mais il faut pas ouvrir plusieurs fronts au même moment. Hein? Aujourd'hui nous quittons brutalement bakobimisa motema mabe penza na nini wana. On peut résoudre cette affaire. J'ai animé une conférence au collège de stratégie militaire et je l'ai fait également à l'université de Kinshasa où nous faisons voir que nous pouvons remplacer la bombe atomique par la bombe économique et mettre fin à cette guerre. La guerre nyonso mona isila na mokili et senga kapenza ba mama na stratégie. Yango mona ki ke pona ko sa deuxième guerre mondiale ba ko zo uranium. Mais aujourd'hui, nous sommes des hommes civilisés. En réalité, les Occidentaux ils craindre makambo mibale. Balingité Congo et se développer
balingi bapanza biso parce que quand on crée les États ont toujours des vérités hégémoniques. Donc État nyonso za makasi alinga konza monde mobimba. Soka monique eza na mboka moko eza na ba potentiel makasi, il faut ko kitisa bango. Alors, ipona ko makambo ya guerre yo au-delà ya ba militaire na biso bazobunda bien, félicitations. Soko yoki muto azobinga ofinga ye FARDC na biso seka yebi makambo ya guerre te. Position ba choisir eza mabe. Donc dès que bobeti bango bakoti na Rwanda, na Uganda, bobomi bango les troupes régulières viennent encore à la ressource. Mais bango bazolo baki les 23 bakolia na Goma. Bon, wana eza bango batu balobi mais mokili pesa na maboko nzambe. Mais je voulais vous dire ce qu'on peut faire. Makambo ozoleka na S à part motema mabeba occidentaux banimba panza mboka na biso, ils appellent makambo a tcheke. Aujourd'hui, j'apprécie diplomatie oyezo salama ndenge tozongi na concert à nation, mais en relation internationale, les multinationales sont aujourd'hui de vraies actrices des relations internationales. Il faut bamikozi na biso ya national au-delà ya makambo bazo traiter entre chefs d'État ba kitaba mona ba multinational parce que politique est un rapport à force. Politique est un rapport à force. Au moins mandat au CPI à émettre contre Poutine et ko suka na bureau ya procureur ouais muto ko nyata na lupango ya Poutine azati. Donc politique est un rapport à force, il faut être réaliste. Ce qu'on a faible ça la profil bas mais on se venger après. Ce qu'il faut faire pour le moment, il faut c'est dommage que l'ambassadeur n'a pas visa n'a pas passeport. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on ait un contact n'a pas multinational non c'est un intérêt na est. Place à Rwanda pesa 10, biso to pesa 20. Vous allez voir que ça va se stabiliser. Mais dire que c'est comme à l'époque on disait non Kabila mutoyen na guerre. Non, ce sont des choses babongisango depuis kala po ba panza biso kolakisa mutu moko musapike yende azali cause malheur na biso ezali analyse simpliste. Donc makambo guerre e banda wate. Moi j'ai fait je suis désolé de le dire, moi j'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas, au biso to benga Arkansas. C'est là via les trichements ya bas sénateur. C'est là qu'on m'a appris comment guerre a fait les bandes. Tout a été conçu à Arkansas. Moi-même, je suis citoyen d'honneur d'Arkansas. Donc, on m'avait décrété citoyen d'honneur, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais, Makambwana et Banda Kala, ça n'a rien à voir ni Kabila, ni Tshisekedi. Et ça, Makambo Balingi Bisote. Tolongola ki Kabila. Tokaniseke aussi les silite. Na 2028 tant Tshisekedi a Kolongo soki to zongi batute ça va continuer. Donc moi je conseille que bande ko na biso opposition batu ya pouvoir ba intelo batu nyonso balinga mboka erekoki to sala ba vraie stratégie pour être to big samboka na biso. Mais la solution c'est de négocier avec les multinationales. Nakoya koyambayo par la suite pour la question parce que pasteur je suis en train de voir je vois la Chine azobeta toro bisonde ba premier investisseur awa bisonde tozo sala boy mais na bitumba oyo tozo mona taka libre. Oui on sali bien. Toko soit mais faut na répondre na eloko. C'est-à-dire les Congolais sont naïfs et pas na biso makambo mayele ça ne dit rien aux gens. Soko yoza lokola ngai un pied dedans un pied dehors. Moi mukena poto moi mukena kisasa. Kende na États-Unis. Ils ont des bureaux d'études dans le domaine. Ah ouais, ça c'est un concert ici. C'est bien, toboité. Mais après avoir dansé, réfléchissez. Politique internationale, na politique internationale, qui camarade de sentiments à la gâte, qui camarade de intérêt. Chine n'a pas celle-ci. Ce n'est pas connaître comment le monde fonctionne. Ce qui Chine a en Afrique, notamment en Congo, Chine a poursuivre des objectifs. Aujourd'hui, la Chine, c'est l'atelier du monde. Son économie est de plus en plus énergivore. Ça n'a pas de ressources naturelles. En Afrique.
Et là, comme il balait, ce comme on est Chine en Afrique, sur le plan diplomatique, il y a un allié pour la question taïwanaise. Parce que Balingi Taïwan, ils ont pas d'abord. Alors, na yebisa ko était na théorie à puissance, tous allez na hard power, bateau basal sera bateau makas, ça c'est le style américain. Tous na smart power, bateau bakoma makas pour baza maele. Tous na soft power, o bateau bakoma makas pour baza na ba relation. Chine tango monete politique occidentale, comme qu'on rejette en Afrique parce que il y a droit de l'homme, orthodoxie budgétaire. Chine a ya poukou, azo soya azo fula. On appelle ça en relation internationale le smart power. Chine a quoi azo l'intelligence. Ah, l'intelligence. Ngana kokota na makambo politique na binote. Mais la Chine vous écroule économiquement. Ouais. À cause de la bino misala ya qualité mabe. Tant que vous na bango contrat, makambo na bango basala ka trop kwana. Bako rouler bino boko yoka na montant moko boy dès que comme na tango bo rembourser bakitisi talo ya ba matière première bino bo ça prend à l'école mabe na biso na mboko yo c'est que les meilleurs profils ne dit rien aux Congolais. Na zo peso exemple basali ba effort na ba niveau non so ba baxel ba tuma salaire ba professeur ba baxel ba moto ça dit tout. Donc tozonga moi l'émergence passe par l'intelligence. J'apprécie les efforts du président Azo Salamé tout soutenir. Ce qui m'a les Japon n'a pas de ressources naturelles, mais le Japon prête l'argent aux États-Unis. Un mot sur l'arrestation de l'honorable Mwanga Chuchu. Namoni, je ne sais pas si la régie va nous balancer un élément bazo réclamé. Libérer Mwanga Chuchu, baoutajiko pereye. Discriminé. L'honorable Edouard Mwanga Chuchu, Easy est malade. Il a subi une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas si longtemps, souffrant de l'hypertension artérielle, le traumatisme et l'anxiété de ces derniers mois l'ont considérablement affaibli et l'ont détérioré sa santé cardiaque, délicate et son bien-être général. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels oblige le droit à la santé. Sur ce, le refus de la Cour à rendre collective la liberté provisoire afin de prévenir sa santé est une violation flagrante des droits de l'homme qui entrave en même temps l'état de droit prôné par le chef de l'État lors de son accession au pouvoir. Rappelons qu'au cours du mois de décembre 2022, l'honorable Mwanga Chuchu a été admis aux urgences du American Hospital de Dubaï. Ses poumons et son système immunitaire étaient affaiblis car il avait du mal à respirer sans l'aide d'un appareil respiratoire. Ce qui est grave, ceux qui gèrent la prison de CPRK ont confisqué son appareil respiratoire que sa femme avait apporté à la prison. Toutes les vitamines et tous les suppléments lui apportés pendant son incarcération et ont été confisqués et emportés par ces gens. On sous-entend que la prison veut sa mort. De plus, l'honorable Mwanga Chuchu est un homme bien âgé qui a d'autres maux physiques qui nécessitent une évacuation dans de meilleures conditions afin de s'assurer que sa santé ne se détériore. À titre illustratif, il souffre de douleurs chroniques et il est en retard pour une chirurgie complète et remplacement de la hanche. Son opération de remplacement de la hanche devait avoir lieu l'année dernière, le 29 mars 2022. À raison de l'horaire chargé de supplémentaires, cette opération a été reportée et aurait dû avoir lieu à la fin du mois de mars. L'honorable Mwanga Chuchu a développé par la même occasion l'arthrite de mouvements simples, comme s'asseoir et marcher, sont très douloureux pour lui. Voilà pourquoi nous, ONG, mouvement citoyen et activistes pro-démocratie, demandons une liberté provisoire afin que sa santé puisse être garantie. Il ne va pas fuir. Nous vous remercions. Bon, par rapport à... Congolais. Oui, ce sont des Congolais. Au moins niveau tokomi. Oui. Donc bazo kufa pona mutu moko. Mais au bazo salana ça te que ça par conviction. Soko landi ba $100 ba $200 etamboli. Ndenge ba pesa ka baninga na bino ba journaliste mususu 100 ba ya ko finga kangai. Na changé, je suis toujours là. Plus fort qu'avant. Mais les journalistes, sinon, il y a bien Bazali, il y a BSRS, il y a Melidam. C'est pas possible.
Bamendre. Ouais. Donc, des petits gens là, des gens qui devaient être en fait des pousseurs de chariots. Il faut la politique au Congo. L'arrestation, il y a... Non, j'appuie ça. Va mener enquête. Il joue toujours de la présomption et innocence. Mais j'appuie que va mener enquête. Ce qui m'a il faut des sanctions exemplaires. Des sanctions exemplaires. Et là, on a dit que Rwandais, et ça que Bitumbo, tôt ou tard, au gagnant. Tôt ou tard, au gagnant, on va occuper le Rwanda là, ne fût-ce que pendant 2 mois. Tôt ou tard. Nous nous organisons par rapport à cela. Donc, il ne faut pas mboka mobile battre sur babangaka. Moutou ça la politique à rapport à cravate. Est-ce que c'est ça la vie? On ne fait pas la politique pour s'acheter des chaussures. On fait la politique pour nous ça là-bas. Naïbi que na monter maintenant sur le bac na Kinshasa et Moga Stalin. Naïbi soma comme na sala. Nazo ya na Kinshasa. Na monter manangate. Parce que et le on oublie wana que ce qui est vrai, il faut sanctions exemplaires tout et tout. Et tous les complices. Oui, mais et pour nini batumisu supeto mona beta kama tour na prison. Mutu abeti tour azongi, abeti tour azongi. Non, omoni na lingi na loba ilokwana. Je nazana esengote mais nazo pese exemple. Vraiment na ninge mukete détonateur ya lutte contre les détournements, il y a bien de l'état na mboko ezangai. Sans fausse modestie. Tellement que na fisela ba dossier nangai batutu bakenda warka ti lelo bamususu bazakuna problème c'est que ba audit ezo salama mikolo yo et mbao na mbao on y met de l'émotion par moment ce qui rapport aux malamuté les juges en profitent. C'est vrai que notre justice tout le monde se plaint mais il faut peut-être ça la côté on a que bateau batinda na prison il faut dossiers à la musclé. C'est ça la difficulté. Osons, on a par exemple, na finance publique, les économistes, ceux qui n'ont fait que l'économie, ils confondent la faute de gestion au détournement. Il faut lire le droit pénal congolais. Le détournement en droit pénal congolais, c'est autre chose. En droit pénal congolais, le détournement, c'est que Honorable Eliezer a eu Mbongo, a salé la makambo yaye. Mais ce qui montre par exemple, Mbongo Zalaki a Kosomba Tonga, il y a Sombi Singa, et ça faute de gestion. Et ça, ce n'est pas les parquets qui sanctionnent, ce sont les autorités politico-administratives. Mais malheureusement, il n'y a pas un abisso, on confond tout ça. Mais à ce moment-là, les juges ne vont pas vous suivre. Je sais que justice n'a pas de problème comme dans tous les secteurs. Mais il faut toper ça la lumière, on a tout ça na bandeko ba ça ba rapport. Ça doit être du béton. Ça doit être oyebi na sexa yo. Oui. Oyebi ngata on a zo kangisa batwana. Ba invitanga moko na cour à cassation. Na commis avocat Kimingai. Bah le but c'est le président démontrer qu'il y a eu des tournements. J'ai parlé pendant 2 heures. Après le président Ningisi Mutu, Natala Boy avocat c'est qui m'a dit déjà. Donc au fond de mon donc il faut vraiment avoir soubassement. Voilà, bien sûr. Pasteur Godempoi. Alors bah bien hein. Bah mwanga chuchu, bah makambu ya blackanisation, makambu onyo sotolobi, o agression, vous sentez que ça va. Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tous à Kinshasa, avant avènement Yagodem comme président de l'Assemblée provinciale, na Jantini Bilambaka, lobi na télévision à Kiotikala Kosengata, un franc. Kebana bimiselo préva. Nazaka mandat de Egozalate. Kebana bimisa préva. Egozala atamukete. Kebana bimisa préva. Atamukete. Et tous à Kinshasa, Yasu Yandre. Na président Roger, d'ailleurs, au Memandengo Memayewan. Na Kinshasa, ya pendant Bino, Bovandi Awa. Ya wapi cause la malamu d'abord en toute objectivité parce que vous êtes pasteur. Comme ça, tout na ceux qui au salimo en comparaison en ande to koto na bon moi mitona ya détail.
Merci beaucoup mwana mokolo lupango. Mais yesuko okoma mokonzi ya mwana mokolo lupango bezaka mwana mokolo. Tena zaka mwana mokolo lupango parce que bato ba comprendre kate. Lupango eza Congo. Siko mokolo lupango wana ezala kanani? Peuple. Voilà. Voilà. Nazuyo oleki mayele mingi. Na sepeli d'abord na question wana. Omoni mabe na biso tolobaka makambo toyebite. Na makambo ya gouvernance qui dit résultat dit moyen. Batalaka moyen nini bapesi motu na eloko nini asali nango. Soko tikeli mwasi na yo 1000 francs kozela ngombe te okola dendo. Première précision. Avant na kota na ba réalisation na biso. Constitution ya République démocratique du Congo et lobby ba province nyonso tango mbongo ezo kota ya DGDA, DGI, DGRA de consorts dès que mbongo wana efutami un nivellement automatique c'est fait ba province batikali na 40% na bango. Batikala ko pesa biso ya moto. Deuxième précision. Fiscalité locale. Il y a République démocratique du Congo où bapesa ba province et ba fiscalité pauvre. Donc on a ba impôt sur les revenus locatifs, impôt foncier, impôt sur les véhicules. Du coup, ba province moyen bazala na moyen ya politique na bango ezate. Na yo kaka mutu mususu alobi, na kende ki Katanga na moni. Mais moi je suis omniprésent au Katanga. Je ne vois rien d'extraordinaire. Par contre, les autorités katangaises viennent nous poser des questions. Mais la province minière, il y a un avantage dans le code minier yasika, il y a une redevance au bazouaka ezoko tsambongo ebele. Okoyoka mutu mususu ote, bongo ba impôt boza nango bozo sala nango ni. Impôt wana même tango zaki na DGI, DGI atika ko kisambongo nango te. Po nani? Déjà fonctionnaire ba futaka ete. Impôt sur les revenus locatifs, yé moko zana banyongo na moko lupango. Yé mwana moko lupango yé makamwana. Nano futi loyauté, akofuta bino kaka pako. Ville ya Kinshasa ezana 1 million de véhicules. Impôt sur les véhicules pour bozo la ngombongo il faut bozo la lokola na poto batia ba caméra de surveillance. Contravention elanda motu nandako. Awe ezalaka te. Dès que bobandi recouvrement forcé, bango nyonso bazwi mituka, bavandi nandako na 16h baye ko bima. Gouvernement central la kolingate mobule bima botika makambo wana. Na impôt sur les revenus locatifs, bato esengala ki bafuta bambongo ebele za bato bavanda mingi na Gombe, limité résidentiel ma campagne. Mais loi moko ya 1969 et lobby ba société immobilière, c'est-à-dire moto azaka na banda kuna ya loesaka, mi bale misato ya futaka impôt wana te. Du coup mutu nyonso azana mapango mi bale misato oye à la question mokandanga na comme société immobilière. Les problèmes de moyens se posent. Tous eu pouvoir, nous avons perdu des années bêtement dans les conflits FCC-Cash. Bêtement. Makambone banende nini mokolo mususu président ya biso ya sikabengi biso to inauguré usine ya Mbinza ya mai. Na ko biso ke tosto bongseli bino makambo mai na Kinshasa. C'est jour wana nde makambo na buzo bebandi. Ba mikonzi nyonso bakei na ferme. Soki ba banda okende okata bilanga na ibite. To vanda wana ti 15 heures pour des choses bêtes comme ça. Et pourtant si JKK et son frère Fatih Basalaki même pensée, même morale, on serait très avancé. On a perdu des gens comme ça. Parce que pas n'abisso ba réfléchir, ils parlent comme des perroquets. Nous avons perdu des gens comme ça. Tant makambo buzo ba on est sili et aujourd'hui c'est qui est insulté Fatih. Na moni bango na peuple même ngagutu na zolo belo côté. Moi mon gars vandi na kitemo. Voilà. Des petites gens, des mesques tant ba banda ko zela bino na to vanda jour wana na place wana ti 15 heures bayate. Mais jour wana na congrès donc ngagutu na zolo bananu te na mona kaka moto banda ofinga Fatih wana. Fatih be. Na biko bokela ngaso ite na ba biloko ba buzo ba pamba. Donc nous avons perdu bêtement, je l'ai dit à 70%. Nous avons une classe politique très faible intellectuellement. J'ai l'autorité de le dire. Tobimi na conflit wana, pandémie à Covid.
Déjà, le Bobeng Sarbamé, l'idée, ils ne connaissent pas ça. Ils allaient comme payer $200. Quand ils font Godin Poy, yo, Bacouleur, Etalio, ils ont les autres. Na kotika ngopeta. Otika Bacouleur, c'est pas possible. Donc, to longwe na pandémie, to koti na guerre Russo-Ukraine. Faut battre ba makamwana. Mais malgré ba difficulté wana, na zolo bana ozamwa na kololo pango. Tozwa na yo caméra to tambula kisasa mobimba. Lelo ba déchets esilité. Ba déchets ezali parce que sok boyebité chaque jour ville à Kinshasa ezali ko produire 30 000 tonnes de déchets. Pour na kolongola déchets on il faut $30 par tonne. Donc ce aujourd'hui 30 000 fois 30 c'est que chaque jour il faut tozala na $900 000 pour na kolongola ba déchets. Moto apesa kangwa zate. Balobaki awake bako banda ko pesa 2 millions. Mené ba enquête kende na ministère la finance. Kaka tango papa yaki onde na ki ba pesa ki momoko. Mais bato na bazo komba bazana barrière ya ba 10 mois, soki ya ba 15 mois, soki ya ba combien de mois. Nazo fongola parenthèse que soki banda les okomba matilelo ngamoko muto nazo salango. Na mwa muke na ganyaka. Alors na yebi kozo ba ya maboza. Pardon mon cause pardon. Donc nazo expliquer makambo na po batu bayoka. Kende na Brazzaville là, Brazzaville les a munene à Kimbaseke. Chaque mois, ils ont $6 500 000 rien que pour le ramassage. Kende na Dakar, encore une plus petite ville. Ils ont $3 millions par mois régulièrement. Biso bazoti nangote, mais malgré ça, au cause de la caméra, tout bête à notre tour. Il n'y a plus de montagnes de déchets à Kinshasa, j'ai l'autorité de le dire. Dans l'obité qu'il n'y a pas de déchets, parce que tu vas se confondre. Ngomba ndenge bozaki nango avant biso na 2018. Oyo mone sala ngomba boy. Ba du photo na yo ba tu yango na ndeko eleze mwana mokolo panga bandi ko na foule. Ça n'existe plus à Kinshasa. Soko zana tembe to beti no tour Kinshasa mobile. C'est-à-dire que bato bazo sala musala. Congolais ndi makane mutu te to yebi. Mutu moko ati mbako sabinote mutu atinda 2 millions ezate. Ezaka tango papa yao nde bayaki kotika un mois. Ti lelo ba oui nje tikala ko zongote parce que procédure ezaki mulayi na ba IGF et consort. Donc première réalisation ezaki lelo ngomba ya déchets na Kinshasa ezalakati. Deuxième réalisation ngana mwana Kinshasa. Avenue Kasavu Bomonana ça fait 40 ans mine de pelate. Oyebi salanga elengi biso to yaki jour moko na président Macron na mon avion na bien sûr mais na yebi que même Macron place accueilli alobi me Congo to lingi to boma to yeba kiteke zabo aye d'ailleurs akangela ki biso aéroport to sali une heure na likolo minda partout et ça vous pouvez le vérifier et ça makambo tikala ko monate mbongo na nde batu musuba na somela ngo ba Weston. Ça c'est ça le bilan de Godé. On aura le temps de parler. Ça, ce sont des faits. Tout n'a pas à critiquer. Parce qu'il paraît que moyen, bapi moisou soumingi na boutou ezate mine des ont empêché bango. Vous comprendre. Donc ça, moi na ça nous soyez bi. Donc qui ni kesse donc na boutou qui ni kesse bilo ngeli. Avant biso, babanda okomba ka Gombe. Lelo toutes les communes, mais je reconnais que Moulo depuis Banda, le gouvernement a tinda kambongo te, on ne va pas 40% bobo inango rétrocession et ya kana pasi. On ne va pas continuer à se sacrifier na oya biso muke pendant que les autres bateaux bazaki na sapat tout le lobazo le budget. Donc nous devons être clairs. Je m'excuse d'être trop direct comme ça. Les lots au moins ozo la muka okuti mutu na ba commune nyonso bazo komba. Notre président c'est un homme bien. Il n'est pas dans ces bêtises là. Tant que Monique nzinga nezana batu balingi bayo qui se soni. Parce que c'est anormal qu'en pleine année électorale, bobo est refuta ba fonctionnaire. Bobo est copé sa mon assainissement. Tout ça batu baso balinga ba kanisa président. Oh ce n'est pas lui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui ne vole pas. Il fallait tout profiter tout bon samo. Biso to rimbo lokola bato balingi ba sambu sa président. Nous sommes en pourparlers avec les Turcs.
pour faire de l'assainissement autrement. Banzela, Tozo Sali Banzela est belé dans 4 ans. Oyo batu o bazaka liboso na biso basalate. Kende Bumbu, Kende Makala, Kende Selembao, Kende Kitsuka, Kende Terjon, Kenda. Na yebi ko rotuna nga be bon mabulu eza na Gombe. Et ça stratégie na biso. Na so expliquer yo. Tant to moni batu parce que batu musu bana souci ya mboko yote. To moni batu bazo préférer basomba ka banda kuna poto. To lobi batu soki biso to bandi ko bongisa Gombe. Mutu akokipe muyibi na bango azate. To banda ko bongisa ba banlieue pona nini batu a Gombe ba bonga mingi. Ngana vanda kana Gombe. Mais na lobi to kipe batu a banlieue o ba monaka pasi. To banda nzela kuna. To ko longa nord. To ko tambola ba bumbu ba selemba kitoko. Nzela bumbu eleki o ya côté na bina Gombe mikolo. Donc to salia ki bongo pona ko tia batu devant ba responsabilité na bango. Mais en tant que responsable, le col a to maîtriser moi parti. Bima na itaga okuta ke misale zongi kende côté mama ye mwezongi nde tozo zonga siko ya Gombe. Et puis raison fondamentale, il faut yeba ke bato Gombe ba voter raté. Jour la vote bazaka na États-Unis. Donc ça c'est aussi de l'intelligence politique. Il faut que satisfaire bato baza pe ko kipe bino mais to négliger Gombe te to linga to bandana no na ba banlieue pour na ko corriger injustice. Pourquoi ka bato Gombe baza na nzela bien, bato ya Makala te, bato ya Bandal te, bato ya Selema te, bato ya Ngiringoto te, bato ya Kingasani te, bato. Donc ça c'est son réalisation. Nazoka bato belé bazoka zande ko sila mo colonie. Tuna bato na nani apesa biso mo to tonga sando. C'est du bruit pour rien. Personne ne nous a donné l'argent pour notre grand marché. Personne. Tout le monde est opportuniste. Et l'engagement c'est Cécile. Du grand marché nazolo bango bolanda ngai moto apesa biso ata 1 franc azate biso ba mikonza ville ki sasa tango total to lobiso to landi bana mayo to yoga so ndoko la bango to sali o ba benga kana lopoto joint venture une co-entreprise en bioti tozi ba partenaire na bazotonga soko zana tembe to kende misale zo salama d'ailleurs nazo tindelo ba image ya chantier kaka na téléphone wa tozo sisa misale zo salama muto apesa biso mbongo azate tozo salango poto lingi mboka na biso. Dans mois d'avril misale ya métrokine zo banda il fallait banda na janvier pour na train urbain mais écartement ya rail o ya tango Léopold na ba train ya sika wezandenge mokote. Finalement ba partenaire na biso ba chinois ba lobby il faut bâtir ba pylône basala rail aérien. Donc ça nous l'avons fait sans beaucoup de moyens. Donc na makambo zando à part président de la République wa tia biso poa na lingi koyoka muto akota na likambo wana te po muto pe apesa biso mbongo azali te. C'est clair. Voilà. Parce que est-ce que na makambo na lobby là dans na tikela kiyo oloba ba congolais ba kolanda yo. Oui. Ozana fufu ya kolambela fufu te ozimai otiena moto mutu apesi bino mbongo ya kotonga zando azate mais zando wana ezalaki coexister lokola nanu bozwa ki mbongo te boni bokokaki kokende mbangu kobuka pendant que nanu bozwi mbongo ya kotonga te. C'est une question. De deux. Opération ya kobuka oyo. Ozali président ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Gouverneur baza émanation na bino baza nase. Qu'est-ce que vous visez exactement? Merci. Ko visez wana tango nazotuna la constitution de notre pays ezopesa droit de jouissance na mutu. Mutu aza censé kopesa droit de jouissance ya mabele, c'est l'État. L'État pesi mukanda lobitala. Yo kozala awa lupango na yo yango, certificat d'enregistrement yango. Na monaki même collègue na biso Marie-Ange Lukana a présenté document basali eboy bakamati babuki. Est-ce que eza banditisme wana te ozali ko déplorer o bato ba kosala? Na kobuka ngo wana
tomoni bozobuka boke pa tchétché bobuki boke boy bobuki bon ngana kendaka babwati te ce n'est pas que nazo défendre sika moko boke kuna bobuki mais tomoni awa bakini marché babiloko mususu ya baindo pakistanais on ne touche pas quels que soient les endroits oyo tongi. Est-ce que il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire c'est le vous êtes au service il y a bapaya pour na ko appauvrir ba congolais na ando ya owana tozu makamu ya ba station de carburant et tongama partout awana Kinshasa awa donc ezaya que nous pangu ya 20 sur 20 bazui bakamati station bachewana il y a que en cas de problème c'est tout un quartier donc eza commune mobimba ekokende to mona biceps ya hôtel de ville te to mona biceps ya assemblée provinciale te tozu makambo ya ba morgue que j'ai dénoncé ba to ba loba awa na lobi na Kinshasa soki o tali pembeni ya morgue ke ozomela bière ya pio yeba ke euti na chambre froid euti na morgue na habité il y a quelle loi ba morgue comme copie ya sika na yebite otambolaka oyebi okili wapi omona morgue mire ya morgue ezokangama na mire ya chambre à coucher ya bato et mayango ya oyo bazo sokola ka bibembe ezokendaka wapi. Ce sont les questions les plus importantes. Oye ko sotelenga parce que mona na ebite soki otala kitango na zone ote a bavni o sotelenga mbala moko ya ke gombe awa toko lobake balabala nini eza malamu même ko sala misalango pasteur Godempoy. Est-ce que basala nanu bosili c'est pour permettre quand même que batu batambola tozana embouteillage ya 4 heures de temps awa pour ce que awa na avenue du livre awa babwaki mabanga OK na tombalbai babwaki mabanga OK oyo colonel Ebeya babwaki mabanga donc place à kotambola ezate la route la voie de l'évacuation ya Gombe qui est l'avenue Kasavubu ce que koti kuna mabuluti na loketu awa pona batu bao bazobima totikali na balabala kaka mibale 24 na nini le reste eza malamu te donc nous surtout on a le bilan est toujours positif pasteur. Merci. Tant que tu as positif, tu as le but que 10 sur 10. Ouais. Donc tant que tu as positif par rapport à tant que c'est au sali na moi aux alakite donc ezo kene na 8 sur 10 parce que batu faut oui mais bino bozomi kumisa ba minda bocha likolo ya mabulu donc libulu ezana se bino bocha minda non oui bezo salanga ese motamo zoloba tozo bandana na makambo ya kobuka zando. Ouais. Omoni bamindele bajeraka mboka ndenge biso tomemaka ngo na ndenge ya mpio doyote mindele amutu mutu esalaka avant aya atia mbongo na ye il faut amona terrain bamindele na bayaki bakuti batu bazoteka na zando balobi mais batu bazoteka tokotia mbongo na eloko nini parce que na contrat ya ville na batu wana la ville avait l'obligation de présenter un terrain nu. Donc vous allez y trouver une certaine racaille. Comme ils ne lisent pas, ils disent mais ndenge président, il y a assemblée, il y a musala exécutif. Bayebi batanga ka loi de décentralisation. Fonctionnement, gouvernance locale à Congo, c'est le gouvernement, gouvernance nationale. Élément ya liboso, ils ont 4 actes où le gouvernement a posé na vie na ye, ce qui n'a signé. Kozo engagement d'entreprise, kokota nyongo, kokota na coopération internationale. Il faut ngai, ceux qui toza na vacances parlementaires, ngai na bureau nanga to autorisé. Ceux qui toza na session, il faut assemblée autorisée. Donc, bolanda ka ba melidamba na te bayebi ndenge mboke tamulaka te. Donc, ceux qui nga na boy et ko salamati. C'est pourquoi il faut na expliquer ka yango na zebisona. Donc dans les contrats, tout temps on baye batia mbongo. Baye bakuti batu bazote kabalobi, ce n'est pas sérieux. Toko tia mbongo te pendant batu nazo tuna yo. Même ozo oké ko lukanda ko ngo futela. Okuti batu mususu bazaka ka nanda ko wana. Ozu pe mbongo opesi mbongo na balabala. Yango mona ke bele bazala ona pesa mbongo mutu azobima te. Donc ba mindele ba fonctionner ka ndenge biso to comme to mema mboka na ndenge ndombolo te.
Il fallait d'abord casser et avoir le terrain nu. Tant que Bouka, c'est là où je félicite l'actuel président. Il y a un qui tant que Monique a côté na likambwana ba mindele pe bazo sérieux. Donc, tant que qui na projet na bisoana, to yebaki ke toza na mbongo te, mais Nzambe ata toza na mbongo mingi te apesi biso ma mayele muke. Ce qui Chine se développe lelo parce qu'il y a des modèles de développement dans le monde. Occident se développe dans la banque, Orient, c'est-à-dire l'Asie, se développe dans le partenariat public-privé. Biso to lobito ça est le partenariat public-privé. Et zalitango ba mindele wana ba moni que terrain commune ne ba bandi ko débourser mbongo. Et d'ailleurs parce que yo loko taka ba supermarché nga avant ba buka na kende zando wana. C'est pourquoi il faut qu'on respecte ba maman na biso ba mala oteka na zando wana. Il faut féliciter ba maman na biso. Ba banda ko travailler na ba conditions inhumaines. Donc les détails wana que tant autobuka qui c'est parce que ça a une exigence et c'est comme ça dans tous les pays du monde et que bon fait ce terrain nu. Ils attendent autopesi nde ba bandi ko débourser mbongo misale zokende. Na makambo zoloba ya kobuka. Makambo na yendenge nini? Tango to zui ebonga na biso to salaki o babenga ka état des lieux. Rapport wana to salango dès notre première année. Tokuti batu nyonso za koyoka baza ko finga biso o bazaki ba o ba yiba mbongo lelo bakoma ba opposant bazolinga bazonga baya tokuta na bango. Pour venir voler encore, baya tokuta na bango. Tami bali. To répertorier ba immeuble ya batuana nyonso c'est sur les caniveaux. Makamane bandi le lote. Dès notre première année, nous avons produit un rapport. Mais difficulté de centralisation na biso tozana pouvoir ya ko kabola mapango te. Nous sommes exclus na procédure ya ko kabola mapango. Eza makambu ya urbanisme na affaires nationales na ministère national. Ces chefs de division la criminels au bazo teka ba en prise publique tozana pouvoir mingi likolo na bango te. Tout ce que la loi nous permet eza ko senga ke ba to remplacer ba to zongisi bango batinda batu mususu. Mais apparemment c'est la même chose. Ba gouvernement nyonso ezali kwa nezo sala biso kaka boyi. Nous avons demandé à l'hôtel de ville de voir le président de la République. Côté il danger, wana ba makambo ya batu kokufa no yete. Que soki to sali le côté, to kokunda batu. Tango totali liste kaka batu ololo baso ba opposant. Ces gens n'avaient pas de chaussures avant d'être là où ils sont, mais ils ont des immeubles de 20 niveaux partout maintenant. Ce sont des héritiers. De la même manière que je dénonce ceux qui ont volé dans le régime passé, je dénonce également ceux qui sont en train de voler maintenant. Tant que tu cotises rapport wana, tu bandi ko identifier ba kolo biloko. Mais okamo. Okokamo ba kolo biloko. Alors to yoko loba ke non. Ce qui te bandi ko buka biloko ya petit peuple. Même devant Dieu to kozala juste. Nous avons commencé par la baie d'Engaliem. Nous avons détruit la maison d'un vice-premier ministre en fonction. Pour nani to bandaki na beyangale ma parce que batu bazo kanisa ke to sala ona esengo. Au moni quartier na Sosimat quartier o batongi sikao. O bazo sala ba immeuble à 20 niveaux wana. Ba immeuble non soit ezali na C ya ba installation ya régie des eaux. Ba collaborateur nanga bazawana ngana kota régie des eaux ba koti sangati na kati ya fleuve. Ba yebisinga président modèle bazo tongawa dans 10 ans bokozala na maya komela na Kinshasa tokozala capable ya kopesa maïté. Dès que bolingbo kende ba appel, nous devons là moi je félicite le président de la République qui a trouvé que tozaki nanzela. Beyangalie masoki tobuka kité dans 10 ans Kinshasa ilinga kezala na maïté parce que fleuve bandi okonda. Mon collaborateur est là balandanga tina parce que na ici no ya régie de Zoana basala passerait le kotati na katia fleuve. Je suis arrivé là fleuve Zokonda parce que batuno so bazotonga bazoba bwaki mabanga bazotonga bandako. Est-ce que to kondima ke Kinshasa ville à 15 millions de personnes. Et sanga mai parce que yo za vice premier ministre ko tonga na katia ya balé. Nous avons commencé par na ba destruction yezo salama
tozo salaka kana ba artère principale otali mikolo ya embouteillage yo moko tolela pona embouteillage embouteillage wana ezobakisama na nini d'abord po boyeba embouteillage ekomi na Kinshasa pona nini classe politique congolaise à 70% ezali faible tomonaka mosika te tozali je crois na 2016 je peux me tromper sur l'année mais c'était avant 2018 tolamuki kaka boyo basali découpage territorial découpage wana ezali kaka na raison mibale il fallait kokatakatanga en 4 parties pour nous fragiliser Katumbi kokondisa Kasai pour nous fragiliser Papa Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'on fait des choses, on gère un état comme ça? Oh, c'était Bakata Équateur. Non, ça c'est Bandundupe. N'appelle ça qu'un exemple. Ouais. C'est l'un des cas. Ouais. Lorsque bozo basala ka découpage territorial, on tient compte aussi de la puissance démographique de la province. Ils se sont retrouvés avec la plus petite province. Sans courant, ni eau potable. Les réflexes normaux, il y a battu les années. Le col est si comme ok, bakati biso, ndambu bazui, bayeki sasa, ndambu bazui, bakere Lubumbashi. Même chose na bande kona biso Équateur. Bakati bikata kata neti bazo kata lupango boteka sans réfléchir bande konanga ba mongo bazo kita mikolo nyonso na malukwa. Du coup la population de la ville de Kinshasa a pratiquement doublé. Tout ce monde là ba infrastructure ezaki préparé pour na koyamba batu nyonso anati baye na mbala moko parce que découpage salamaki de manière brutale. Nous avons alerté les gouvernements de l'époque et Dieu m'entend. Nous leur avons dit que eloko bozo sala bozo risqué la province belé et ça la contrôler la province au commissaire Mukewana parce que tant bazo comme belé bangonde ba kozala électorat makas ceux qui étaient avec la GG je peux même citer comme témoin l'un de mes collègues le professeur Mbouba. Nous avons expliqué ça na ba konzi tangwana ke et loko bozo sala ekobota ba problème batu nyonso na bayena Kinshasa mbala moko mais tokoki kotonga banzela nyonso na 50 c'est impossible. Europe, vérifiez, lisez l'histoire. L'Europe a été construite pendant 400 ans. 400 ans, je ne parle pas de 40 ans. Donc, moko batonga na mokolo moko ezate, même nzambe ye moko, pour asala mokilizo ye 6 jours. Tokoki kosil sa banzela nyonso na mokolo moko te. Alors, quel est le problème? Tant on te moni circulation est comme difficile. Ndero etindi biso, toke toluki kaka mayele otosaleki na zando. Toke toluki ba partenaire ba ça la biso rapidement train urbain. Alors en attendant train wana ici là parce que d'après ba chinois il en décembre au moins tronçon ya gare centrale na aéroport les restes nzamba ko sunga biso to ko continuer ngo place ngana to ça. Alors toye kota la en attendant misala wana salama banzela e komi mike toye kota la ke na ba artère principale tozo buka na ba artère principale. Non, nous sommes à niveau bakanivote. Nzela ifasike, nzela ifasike. Landanga yi. Ifasike za artère principale. J'ai dit ceci. Ouais. Là il y a problème, il y a caniveau, mais tant que tu côté na bamakambo caniveau. Bourolé là. Ba immeuble belé c'est au-dessus des égouts. Yango monument yeza na place au Kendete na Kinshasa. Mais tokoki ko komana ndengwa na te, c'est quand même une année électorale. Il fallait to longola kaka bato bazana artère principale. Ce qu'on a na preuve, il y a que ezana place indo-pakistanais moko à Tonga Mabe Batika, à autozo c'est une émission, pesanga adresse on va le faire. Mais seulement il faut toyer baboui. Tout ça là moi que ça ndomboloté, il faut lire l'histoire de ce pays. Nous avons un héritage douloureux. Pourquoi ba investisseur balinga koya na Congo te? Zarianisation. Zarianisation. Lorsque moi likambo muke tozali ko stigmatiser bapaya pendant que biso moko tozako ko sala misala ngote si le plan économique c'est pas stigmatiser bapaya te oui j'ai compris la loi est faite pour tout le monde mais on ne peut pas utiliser la même loi au Bouki congolais qui est dans les mêmes conditions que Mupaya au lobby. Non, je vous l'ai dit, ce qu'on a kata moko. Ah, autozo si l'émission peut s'en adresser à par rapport à la station. Par rapport à la station, on a répondre. Ouais.
boni mabe na biso makambo mboka ezana batu bayekola kango po ba expliquer kango. Quand une ville où il y a moins de 10 millions de personnes, vous vous réveillez avec plus de 15 millions de personnes. Mais la logique élémentaire devait faire comprendre na bateau que bateau na baye bawo ya mituka bazana kati bawo ya tukutuku bazana kati bakozala na pasa aucune station. Sauf que sali ba station te tokozonga na baqueux. Est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre ça? Non mais laissez-moi non, pasteur. Oui. Place Wananga na d'accord na yote. Oui, oui. Donc en voulant qu'on déplacer bateau, il y a que il faut tout son carburant. Oui. Il faut qu'on soit l'étendue d'une parcelle de 20 sur 20. Toute la station avec le risque il y a que Tokoti qu'on perdre toute une commune. Bon, parce que nous voulons approcher ceux qui veulent acheter les carburants. Nayebi que yoza muta maele mituna waneza yote ozotu na mituna bato. Ouais. Eza kozanga maele. Nazo peso exemple ngana za mwana banda. Omoni na Chibangu. Station Chibangu esala mangana na botamate. Papa Lumumba banda ya komela masanga wana. L'espace wana c'est moins de 20 mètres. Qui vous raconte ces bêtises là? Ça on les a ba mindele za biso batu mwindu te. Aucun des poteaux chaque jour. La station à poteau et ça n'a qu'à te bateau. On parle de quoi finalement? L'andanga est dans le malamu. Donc il faut. Yango politique au boutique il va me lidiamba na bato azododo yango tozo kuma na makambo. Ngana lobi teke na leki bani ngana mayele mais les gens doivent réfléchir. Soki to sala ki ba station wana te bolinga boko na ba fil. Mais na so kota na makambo sécurité ya bato. Nous avons un fait. Il y a des études ingénieurs basala avant la station. Où ils ont payé garantie. Moi, je te donne l'exemple. Na Bandal Chibangu. Station on est à moins de 10 mètres carrés. Ngana botama na kutango. Osoka mutu akufa kuna? On ramasse ça. Oui, mais place on est là pasteur. Oui. Les amalamu ya ko comparer na poto koloba awa les systèmes anti-incendie na biso. En cas de problème. Parce que ozoloba mundela sala ka ba étude moko boye et puis il prévoit un système anti-incendie à malam. Mais est-ce que c'est la même chose que nous avons? Ça c'est une autre question. Là, je vais répondre. Oui. Là, je vais répondre. Vraiment, vous avez posé une bonne question. Mais au moins, tolinga tola ki sabatouana parce que biso na Congo tolinga ko réfléchir te. Naza na potote, naza na bandal Chibangu. Ngana iba station, au moins station comme mobile. Ya bandal. Biso tango to bana ya station na Sena. Donc, c'est notre affaire. Nous connaissons ça. Je vous dis que station ya Chibangu ezawana mokolo moko te ezomoto. La technologie en cette matière-là est telle que les choses sont verrouillées. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut qu'on soit à disposition. Ça, c'est un autre problème. Je termine la station dans ce côté de incendie. La station wana, ils ont contribué à l'embellissement de la ville. Au-delà des raisons économiques. Moi, place station ezali, moi boutique ezali image. Les lots, parce que maintenant tout n'a bilan. Les lots tant que kana Lumumba na limité. Vous avez ce matin. Tant que le président a limité, on a côté ba vie bokolo ba ke papa Etienne T, to banda depuis première rue. Tant que les kana zo monter que les gens travaillent. Ces stations là contribuent à l'embellissement de la ville. Na yebi ke mituna zo tuna pona yote pona bato bazoloba. Toke na makambo ya incendie. Ouais, pona kwambeliri wana ozoloba soki ezalaka ndenge wana tozwa Lumumba bozana espace bokokaki kotia entre Petit Boulevard na boulevard. Même alors nazozonga encore une fois de plus na makambo zaki koloba ya nzela parce que lobi ke na Gombe totika ki ainsi de suite. Ne fils que qu'entretenir Petit Boulevard de part et d'autre wana et qu'on permettre que la circulation est fluide. Mais kuna ezate bozo tshela biso botseli biso mwinda awa libulu mwinda awa donc ezaya ke totala ndenge nini libulu ezali ko sala. Non, nazo répondre yo. Ouais. Et là que zo se pelsangai lelo bozo se plaindre te que bazo salate. Lelo bozo se plaindre que bazo salambala moko. Oyebisinga ya oye okuti babaki mabanga. Liboso wanda osalamote. Bin oyebi bino soko bagi gentil. Bolinga bopianga ta médaille d'or. Ba mbongo bozo monezo salamsala. Bato liboso basombelango ba immeuble. Il fallait bopesa biso. Nous aimons le Congo. Na la logique na yo que Maboulou ezali par tout ce qui est faux. Boulevard Lumumba, moi je ba collaborer na nga bayebi.
moi, Nganaza président, de la même manière que je ne suis pas un intellectuel en chambre, je ne suis pas un président en chambre. Tout n'a ministre Nabiso, que j'appelle même à 2h du matin. Maboulou et Zalina Banzela et Mike, Tozo Zipape Yango. Togo si ça peut nous sauter parce que le mandat est à Moukousse, Bopé Sarabiso Pembongote. Mais au moins vous reconnaissez que Bozaki n'a mine d'être mine des alliés. Tant que Zolo Baké, il fallait entretenir Petit Boulevard. Non, le développement d'un État, c'est chronophage, ça ne se fait pas comme ça. Il fallait vous féliciter, parce que Bafut, Ngawa Nazo et Bissonazana barrière. Bafut Angate. Ceux qui n'ont pas le col à Batumusus, n'est bon mon à l'autre. Mais nous nous privons de tout pour que la ville avance. Le plus important, c'est de voir Tosali Oyo et Tikala Kosala Mate avant Bisso. Bisso, Bako comparer M. Zabavi Kabaïdo à Kabaïdi. Vous comprenez? Bamanda na biso bo comparer bamanda na biso donc kocha biso na ba mususu te biso vraiment ba kabaïdo kabaïdi alors tant ozolo ba mabulu na zolo ba esili nyon sote pe to kosi sango sikawa terre Europe batongango pendant 400 ans Chine banda depuis 1950 les Chine les pays développés parce que biloko ebele au récupérer awa c'est une récupération pasteur parce que tango zo loba elenge sa balabala boy bozuna biloko à 100 jours vraiment pasteur biloko ebimaka na 100 jours wana j'ai dit ceci ndebo komiko tout lango solo finalement to chango na mukongo ya gouvernement central ou bien pas j'ai dit ceci je suis astreint à un droit de réserve mais ngana salaka politique à salité je suis chrétien je sais de quoi je parle si vous connaissez comment fonctionnent ces états cet état renseignez-vous suffisamment. Je suis astreint à un droit de réserve. Renseignez-vous suffisamment. Et l'Enguessa, c'est la ville et la ville seule. Je sais de quoi je parle. Je suis astreint à un droit de réserve. Même ceux qui ont sali en Goïs, Abisso, Mbongo et Anda, on a bissoté. Et ceux qui béton à Tigeli, Bisso, to sali. On n'a rien. On n'a rien. Finalement. On n'a rien récupéré. Moi, je ne suis pas un politicien de la rue. Je suis astreint à un droit de réserve. Je suis astreint. Je suis astreint. J'ai dit ceci. Oui. Je suis astreint à un droit de réserve. Oui. Il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement. Mais renseignez-vous. Oui, mais... Renseignez-vous. Je vais me renseigner. Oui. Je vais me renseigner, mais nous avons aussi l'obligation de redevabilité. Oui. Si les jaloux... Oh, il y a tel jaune, c'est le gouvernement national. J'ai dit ceci. Oui. J'ai dit ceci. Yo, oyeko banda kotala, j'ai dit le gouvernement central. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Oui. Je suis astreint à un droit de réserve. Je connais comment fonctionne l'État. Et je vous informe. Suivez-moi. Suivez-moi. Non. Suivez-moi. Vous savez que le budget des investissements de la ville de Kinshasa est exécuté maladroitement par le gouvernement central. Vous voulez que je dise ça? Vous voulez que je vous dise que dans tout ce qui se fait là, il y a les 40% de la ville de Kinshasa? Vous voulez que je vous dise que dans tout ce qui se fait là, il y a les fonnaires pour le compte de la ville de Kinshasa? Je suis astreint à un droit de réserve, donc je ne peux pas parler comme un enfant. Oui, mais je reconnais. 40% j'ai dit ceci. Et non qu'on récupère ma cambouille. Non, on ne récupère rien. C'est une action qui a été lancée par le chef de l'État. Ne m'amenez pas. Et Terre jaune, c'est le gouvernement central, à ce que je sache. J'ai dit ceci. Elengesa, nyonso tangi awa, na évité balabala au gouvernement provincial. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Ouais. Moi, je ne suis pas un militant. Moi, je ne suis pas un militant. Moi, je suis un citoyen. Je ne moissonne jamais là où je n'ai pas semé. Renseignez-vous bien. Renseignez-vous bien. Déjà 1h32 depuis que nous avons commencé. Nous sommes obligés de... Bon, parce que... Ah, m'appelle. Okozonga na plateau mkoloni. Non, ah ouais, ça n'a biso. Parce qu'il faut tous avoir rendez-vous, monsieur, parce que... Ah ouais, ça parlait na biso. Oui, parce que yo pe kwenda futuka na habité ce jour au bouger mkoloni okozonga mkoloni. Bon, samedi nous allons à Kinshasa. Samedi nous allons à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on retient parce que nous devons revenir sur la question. Mais pour la monnaie, pour la monnaie, oui, on placer moi mon côté qui est là yo, mais faut zonga. Non, Nazali.
bamituna nyonso Nazali. ya gestion à ville de Kinshasa. Nazali. Pasteur Godin Poy à votre disposition. Nous allons revenir avec lui dans la prochaine émission. J'aime sa disponibilité parce que Azaka disponible même les lots avant que Toya il est arrivé, je crois, presque une heure avant moi sur le plateau. Ok. Fati n'a parlé du peuple. Tous ceux qui savent, nazo pesa yo moi malobakaka obeta moi muke comme ça tout kende. Fati n'a parlé du peuple. Ba mama balobi maputa oui, nyonso oui, konore oui, balobi dollar ekitaye. Sikoyo pasteur Godin Poy. Likambu ya dollar oyo, inflation tozomona et instabilité à monnaie, bien sûr que nous sommes dans un pays où l'unique pays à qui ok somba mikato ko pesa $100. Maman nazaka na $100, toujours somba tout en dollars. Est-ce que vous avez une explication à ko pesa là-dessus? Explication est simple. Et là que pesa ka monnaie valeur ezali production. Tozali mboka oyo toliaka biloko biso to salakate. Alors, c'est ce qui fait que lokola biloko on a biso nyonso et utaka to somba libanda demande à devise ezali makasi et pas na biso. Mais eye ko salamake na makambo ya guerre. Ba dépense à souveraineté notamment ba achat d'armes et ça mana ba devise. Donc demande à devise et matili sous koleka. Des raisons principales où ezo salake mbongo na biso et perdre valeur. Mais gouvernement peut asali moins erreur na ye. Tout si ce qui en est passé avec un excédent budgétaire il y a 1,5 milliard. Mbongo wana il ne fallait pas dépenser en désordre. Parce que déjà dans mois de septembre, il y a déjà vaccination budgétaire. Il fallait passer la collectif budgétaire. Et avec la constitution congolaise à son article 129, c'est plus facile. Et ça qui compte, on a posé que le collectif est le parlement. Il suffisait seulement que le Premier ministre ait informé le Parlement, basé ordonnance loi, dans le Conseil des ministres par rapport à l'urgence. Ça n'a pas été fait. Et du coup, il y a eu quand même des dépenses qui ont été faites de manière désordonnée. Ça contribue aussi à Makambouana, parce que même tant que vous avez la dette intérieure, je suis d'accord, il faut que vous ayez la dette intérieure à Batunos. Mais dans le contexte de la crise, la dette intérieure, il y a des sociétés qui sont actives sur le plan économique. Parce que dès que vous foutez la dette, vous produire source d'avantages économiques et tourner. De ce côté-là, ça n'a pas été bien géré, ça explique en partie malaise aux anango, mais les grands problèmes et simbi monnaie nabiso ezali guerre, demande à devise et comment qui tellement importante que moyen to supporter les sous ezate parce que guerre eza mokolo na mokolo. Conseil to kopesa na gouvernement nabiso ezake na code minier nabiso et sengeli na ba opérateur minier bazongisaka na Congo 60% ya ba devise nyonso basaka libanda. Devise on a des pesaka point na franc congolais na biso, gouvernement ça là quand même effort à contrôler que mbongo ne zozonga pe zo servir économie, ça va se stabiliser. Mais la grande raison objectivement ezaba de guerre parce que ba tout un bon guerre ezani ba arme ba soma on a franc congolais. Ba instructeur ba payo ba yakana ofuta ba on a franc congolais. Mais prochainement nous demandons aussi au gouvernement d'être vraiment discipliné sur le plan des finances publiques. Voilà. Et le lobby en français, le lobby collectif budgétaire. Oui, parce que ce temps où vous avez budget dans l'Assemblée, vous avez que dépenses to kosala mbulo ezali oyo, recette pe to kosala ezali oyo. Mais année passée, nangenge ya président na biso to zwisika, to sala ki dépassement budgétaire côté à recette, c'est-à-dire mbongo côté qui est belé, koleka oyo to tchaki na budget. En principe, il fallait qu'elle a déjà couverte, payer des dépenses, recettes et tikali. Recettes, on ne fallait pas dépenser en le mbongo ya mabonza, même dans mabonza tout ça à comptabilité. Il fallait battre la mois plan, donc financier au tobenga gabidier, mais le les oya et la loi rectificative, babenga angon na jargon collectif budgétaire. Il fallait battre la que 1,5 milliard et les kioyo, ba dépense ni to kosala nango et ça la magité. Et mbongo dépense amène en denga des ordres
Et ça a créé ça. Mais je vais demander à la population d'être calme. La situation sera récupérée au mois d'avril parce que ça sera l'échéance fiscale de l'IBP. Donc, on va combler les déficits, mais seulement il faut que prochainement, le gouvernement, azalama et kenge, côté à mesures économiques, ça flotte. Tala avant ma kamboye comme. Tout la mouika jour moussou na yoki gouvernement lobby, bakobanda osala paiement nyonso na franc congolais. J'étais obligé de faire un tweet. Tant que kaga ba fouti ba tana ba franc congolais. Tant que ozo fouti biso na franc congolais. Token le cas dollar. Heureusement, Dieu merci que quand nous avons fait du bruit, ils ont arrêté. Mais côté wana, ça flotte un peu. Mais sinon, nous sommes dans la bonne direction. Tous ceux qui s'y ponnent à l'élo, vont comprendre que, en tout cas, tu débordé. C'est comme ça avec le pasteur Godin Poi. Pasteur Godin Poi. Au lobby, vous avez poche à gouverneur. Jamais, jamais. Bah, lobby, yo, boujakana, yo, te, moi, yo, bougé, kuna. Ils ont été décommés, koloba. Il y a gentil, n'est-ce pas bien, Kaye. Aben, allô, mais président, tika magambo anako? Tinda garde na yo. Nazolo baboy. Moto ayibiso magambo na zandoki. Ozana poche ya gouverneur. Jamais de la vie. Est-ce que yo kolo ba liboso ya gouverneur mais na loba kango na média tango no magi ba bourgmestre. Je suis passé dans les médias pour dire non et l'arrêté a été attiré. Na yebiso boy. Bato na moni bazoya na TV koko sabino. Bayaka epa na ngai. Président Tokoti c'est la gouverneur, monsieur alimentaire, après c'est Bissombong. Moi je suis pasteur, au propre comme figuré. Et je ne sors pas de la rue, j'ai fait 25 ans à la douane. Maintenant, na sekaka. Mon colonel, Ezaka Mabe pour mon colonel. Le ministre de la Finance. Landangaï. Le ministre de la Finance. Nazo répondre, yo, le ministre de la Finance. Ministre de la Finance, d'abord, rapport à IGF. Et c'est un gars balongo la ministre de la Finance. Nazo pesa, vous savez bien vraiment, yamona lingaka yo. Nabosa na kiango. Rapport à IGF et Tigala Kolobate que balongo la ministre de la Finance. On a demandé au gouverneur de tirer les conséquences. Donc les conséquences, ça pouvait être un blâme, ça pouvait être une suspension. Mais ministre de la Finance, député, banda kolinga le sous-soutien. Il y a de cela 6 mois. Ngai a pas économie, na yekola politique na classe. Yo yebi yango parce qu'on a politologue. Membre à majorité balongo la kaye na assemblée te basenga ka démissionner. Mais biso de longola. Non na yebi parce qu'il s'était opposé na majorité. Il s'était opposé na majorité na yebi yango lingo buba batu. Yebi yango. Au moins même Trump ba républicain batika été. Nous avons tenu des réunions pendant 6 mois. Batu banda ko linga lisusu ministre na biso ya finance te. Il était déjà sur le point ya kokende. Il m'avait vu na Lubumbashi pour me dire qu'il allait démissionner. Et il y a coïncidé na rapport à IGF a koki senga bisoto révoqué ministre. La raison est balongo leli. Est-ce que bako poursuivre yete parce que kuna makambo bazolo ba ibele balobi lokola ministre wana zaki mutu soki ya bandundu IGF mutu abandundu gouverneur mutu abandundu ba protéger soki zaka mutu mususu mbele batinde na justice. Non, c'est faux. Ngai nazali problème na biso mukanda IGF tamboli na ba réseau réseaux sociaux au moins que kamba muibi wana le nivellement bancaire bon, le niveau est très faible de ce qui est ce jour là soki ke ayibaki balinga ba et nazof pesa yo information ngai na gouverneur ndeto bengisa ki chef yaka na bureau na ngai okukuta mikanda ona komela chef ko basala contrôle wana donc azalaki membre à majorité je m'assume. C'est vrai que IGF a ça la kamusala ne mbala na mbala mais to senga ki ke batala côté wana parce que tokuki kolongo la ministre na biso majorité na assemblée té et il m'avait déjà vu une semaine avant ma campagne pour me dire qu'il allait démissionner. Merci beaucoup. Et il a coïncidé donc si ko lokola ba to adiamba na bazododo et le côté na mutu et c'est kaka ouais oyoki lisez cette lettre là le nivellement bancaire ce n'est pas du vol. Voilà, merci beaucoup, c'était le pasteur professeur mais président de l'Assemblée Merci pour la disponibilité pour la mituna ezamo ebele tolobi toko yambaye. Je crois que nous allons vous annoncer déjà. Nous allons déjà vous annoncer le samedi
ça sera encore un lundi, comme aujourd'hui c'est lundi. Si vous avez encore des questions, place au Bomonike Batika Bapaya, Batonga Nandenga Mabe, et que Babuka Bakongolais, Botinde Libiso, tout ce que vous estimez que Aroti peut répondre. L'avantage est que c'est un élu a une obligation de redevabilité. Voilà pourquoi à chaque fois nous nous donnons à cet exercice. Retenez ce mercredi spécial l'émission Masolona de Pité cette fois-là. C'est avec un pasteur qui n'est pas politique, pasteur Gilles Bumba de l'église Dieu créateur, Jésus-Christ, Dieu de Sikatende. Sera. Je les salue déjà. Sur ce plateau, avec vous. Je les salue déjà. Allez. Voilà. Merci beaucoup. Allez, tout le monde a dit sous. Non, parti politique. Non, ma parti, tu vois que oui, parce que non. Parti bolobaki naza moto a PPRD bino moko bo changer bo tchenga na FDC au moins le côté est stable. Ah, OK. Nga za président parti politique na ngai Action chrétienne pour le développement du Congo. Yo ke kaga action ni biso tozabati action commune pour la République. Mais au moins te tokuta ni pele sans le savoir. To robenda yo. Mais bakulere ke seniti. Yo zamta bakulere. Yo pe okota la gata ngoto okota malé bozoya. Il en est fini ainsi. J'aime bien recevoir. J'aime bien recevoir pasteur Godempo parce qu'on apprend toujours. Na conseille ka tout temps toujours ça là ça en complaisance hein. Il faut toujours avoir une petite note à côté parce qu'on ne sait jamais. Hermoko ko kene ko fute lango minerval mais oso profiter quand même comprendre quelque chose. Voilà. Allez, il en est fini pour la émission au Masolo na de Pité. Je vais encore vous chercher un collègue du Nord Kivu, cher collègue, quitter les groupes armés. Allez, on va en parler. Merci, Tomonan. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.